TV Canada doivent se savoir. Ya solo bandeko balandi bino batobo mesani kolanda biso na nzela ya Alta TV Canada oyo ekambami na révérend Dr René Vincent Tshibula na pesipe mbote mingi na wanga indeko Reke Tshibula epa yozali na bosanite moyembi monene na nkolo Tabita Tshibula nzambe apambola yo mbala sima tokozwa yo pe na émission tobeta lisolo ya mindule lelo toye na cadre ya émission tolobela musique topela lingala tokoloba tolobela mindule mais lokola toza na tanga bawendo te tolingi tokota na lingala bakanza te ndenge balobaka lingala makanza biso toza na kati ya kin na kin tolobelaka beaucoup plus indusa Indoubil, tout ça qui sera na biso ba langue nyonso moi français koti moi lingala moi qui Congo moi qui yakani ni ne koti essentiel tout se comprendre nini to lingi to loba. OK, pour na lelo to lingi to lobela na no musique na kati ya ba église. Musique to lingi to beta ni solo ya musique. C'est vrai to yambi pour na bino motomoko na bandi boyo kaka yepe na bandako na bino misapi na yepe bini sakanango bino mais boye bakayeti mais na nzela ya Alta TV lelo prophète Eric alinga bimisa ye na mpwasa bo découvrir ye asa moto oyo soki bolandi ye bosali keba boko découvrir moi makambo ebele kati na ye eza bongo mwana mboka ndeko évangéliste Cesus Kapende Kabongo. Bonjour, évangéliste Kapende. Bonjour, mon amboka, prophète Eric Nkwa. La sepeli comment on se soulève après Mikolo Belé vraiment. Vraiment, nkolo azobate la biso, nkolo azopesa biso pema. Ndeko lelo na pusani pemeni na yo, poto beta na no lisolo ya musique, surtout na kati ya ba église na biso. Mais avant to koma kuna, na lingi opesa moi briefing mukie. Moi mutuna moko simple. Nani nde bazobenga évangéliste Cesus Kapende Kabongo. Est-ce que obotami na famille nini? Est-ce que yo moko na parcours na yo? Aussi obeta musique, est-ce que vous avez la connaissance? Merci beaucoup pour na mutuna wana. Évangéliste Kapende Kabongo Cesus. D'abord c'est un Congolais du sang. Naza mupaya na mboka nangate nazali Tanzanie te. Non. Nazali Congolais du sang. OK. Moi na Matete, je précise. On est britannique. Oh ouais. Moi na Matete quartier Mongo. Voilà. Naila lo baboye, naza Congolais comme je l'ai dit, naza chrétien tout d'abord avant d'être musicien, nazali chrétien. Bayambi Christ lokola mokonzi po bikisi na ngai et puis nali ko sa mosala nzambe ya évangélique. Likolobaki kopalanganisa sango malamu na bayebi yango te puis ko soutenir bato baza kolemba na kondima po te batelema na katikati ya bonzambe et na zalaki musicien. Je m'excuse un peu ko lobango lokwa na passé parce que na sali mosala ngo mingi na passé que dans le présent pour lelo na kona occupation un peu plus mais dis-moi musique ya na kati ya makila pour artiste atikala ka artiste. Donc voilà na moke yango wana à part ba misala mingi dezo ko intéresser te contexte émission au invité lengai mais dis-moi évangéliste Kapende Kabongo wana voilà. Ndeko Kapende koloba nazalaki musicien. Oui, eza na le passé. Mais oyebi ke bana oyo bazwaka pe moi ba manzanza batiela mabele azu moi nzete na ya zobeta baninga na ye bazobina baza pe ba musicien. On va produire son. Oui, on peut citer. Si quand on yo lobby aux musiciens, bah musiciens qui cossent bazar, hein? Bah musiciens qui cossent bazar, azana qui cossent na savon na ela mutu. Alléluia. Ah oui, on bien. Hein? Si quand yo okoki ko pesa biso mo parcours na yo, lokola musicien, obeti na ba groupe nini tout ça.
Merci beaucoup. Parcours Ezali. Histoire Ezali, parcours Ezali. Et puis, témoin Bazali. Tout d'abord, groupe Nanga Liboso. Oyo ngai, la bandaki, l'histoire de la musique na vie nangai, ou les cambo musique na vie nangai, Ezali, une chorale. C'est vraiment une chorale que jusque-là, je bénis toujours. Parce qu'il y a une chorale qui contribue à la vie nangai, qui peut contribuer à Tilelo. Comme chorale wana, groupe Christ de la gloire, ban en Kembo. Alors, chorale wana, Ezali qui situé dans l'église protestante, il y a Kinshasa, Bengami na Kombo ya CPK Lokoro Matete, ou soit communauté presbytérienne de Matete. Donc, de Kinshasa Matete. Merci beaucoup. Donc voilà un peu cela. J'ai évolué moi tant et Kuna, na zaï Lokoro Moyembi, j'ai chanté Nemba soprano et puis à un moment Nekwemba alto. D'ailleurs comme je dis témoin Bazali, je salue en passant dirigeant Nabiso, il y a aussi la génération Nabiso puisque les gens qui sont belé. Mais nous saluer la génération Nanga, Bamsuba Yokazuate. Donc voilà. Alors il y a aussi Zamba Pamolo Sikozali, na Mossa Mala Mossa na vie Nanga na domaine de la musique. Voilà et puis na qui intéressé na guitare on a zoomon à l'époque. Tout ça qui n'a pas il y a Guillaume Tombali, tout ça qui n'a pas il y a José Kiambote, bana kubeta guitare, il y a Roger Sunda à l'époque. Puisque biso kuna respect les gars mankas on est ko benga mina bayaya alors bangonyo soana ba contribuer ki na connaissance nanga ya ko la guitare et puis na kendesko libanda ko la ko approfondir connaissance ya et guitare on est qui papa ba Daniel Aluma Justin bazamu ebele na meka ko toucher pendant ko sa musique et plus tard na comme na ba orchestre. Pour ne pas citer pour Natamboli, moi mingi na ba orchestre, oui que via musicien là, ka vimo stable pensati surtout na makamba. Basi ya ndumba ba musicien, basi ya ndumba na musique. À peu près yango to ne ba bengaka, basi ya ndumba. Donc ngai nazala kina place na évoluer moi tango molai, ezali kina ya Pepe Kibala. Nazo pesa pe monter couple Kibala. Ya Pepe ya Mami Losako ya bino ngoyo. Donc vraiment c'est cela. Et baza en Allemagne, j'espère sur une bonne sanité, puisque tout moi kala. Donc voilà un peu parcours yangwana, mais na petit peu ming en dehors il y a PP. Voilà un peu ça. Ok, ndeko c'est juste qu'apeine au koki kopé ça biso moins différence na connaissance oyoza na musique. Le kopé ça biso moins différence entre la musique dite chrétienne et profane. Qu'est-ce qu'on appelle musique chrétienne et quand est-ce qu'on peut l'appeler la musique profane? Merci beaucoup. Question des Amotouya. Hein, prophète? Je pense que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à me poser la question. Amen. Pour question, il y a confusion. C'est-à-dire problème. Ils ont prêté confusion dans l'église d'une manière générale. Et puis en particulier dans le bateau. Dans le bateau, on a catégorisé tous les musiciens. Et puis dans le bateau, on a kakayango. Tout d'abord, la musique, tu es dans la classe un peu partout, tu dis que la musique est l'art des sons. C'est juste des sons. Quand on produit le son, il y a des musiques. Et bandi on attend mon pépé à produire un son, tu dis que tu captes et puis tu utilises comme fond musical. Je pense que synthétiseur et ça, par exemple, instrument et puis si biso moi boye bimi na ma musique parce que à récupérer ba son et belé, même moi tu vas ko tu as vraiment katende tu vas ko loba. Voilà, même ba son ya mai, ya joie, ya mon pépé, il y a bandeke et tout et contribuer à la musique. Alors pourquoi tolobi qu'il y a d'abord moi différence selon question posée il y a musique wa bengi ya ba chrétien na ba pagano c'est parce que batuna ngambu na bango au moins ba exploiter ba son ana pour na ba fin oyo bango ba préférer nango donc pour na ba but ba objectif na bango OK oyo ayembeli na mwasi exploiter son aye pour na kopesa le kumu na mwasi kasi oyo asepeli exploiter son aye pour na kopesa le kumu na nzambe ayembeli nzambe et misuki ayembela ka nature voilà donc ya ontolobi que ba sentiment ba to kabwani tant ba sentiment kabwani ba besoin kabwani o ayembeli mwasi o ayembeli na ye nzambe est-ce que ba zoyembela nzambe nde ba lobi que surtout ça la musique chrétienne nde ba to zoyembela bango mokili nde to lobaka mingi mbongo mingi basi presque ba thème mingi za ngona nde ba wana nde to bengi bango ba musicien profane to ba to zo benga ba zo sala musique ya mokili maintenant là souligner le comme ça très important musique en soi ça na couleur te OK
Donc et comme il s'abat tout musique en soi la couleur donc tu lis koloba boy musique chrétienne la musique païenne et ça la caté la musique reste musique mais l'exploitation nango tout ça na bateau bazo ko sala ba chanson chrétienne OK na bateau ba sala la chanson païenne alors ce qui bateau ba sala ba chanson chrétienne bazui kaka musique oza mokili wana oza instrument loba batie yango comme fond bazui maloba na bango batie likolo omona ke bateau baza na kati ya église bakobi nango et comme soit disant musique chrétienne mais omona ke fond instrumental eza nini musique ya bateau mokili parce que je pense que la question na yo na ko évoluer nango donc c'était juste pour na pesa moi na tia moi accent likolo que en soi musique chrétienne na musique païenne ezate mais tout ça na ba chanson chrétienne na ba chanson profane ou bien païenne ezali musique est quelque ka yango wana mais ba chanson ndezo ko diriger intention ya bateau soit na côté église to na côté ya mokili na mais ko pesa no ya no wana voilà. OK ndeko sikoyo na explication oyo pesi soki par exemple musicien chrétien moko akei koyemba nzembo oyo ayembeli ne nzambe te mais ayembeli par exemple ba faits sociaux topé akoki pe koyembela moninga na ye likangu na ye chéri na ye akoki koyembela pe mama na bana na ye azana ye musicien chrétien azana ye chrétien mais ayembeli autre que le Seigneur Jésus-Christ ou autre que le Dieu créateur ayembeli faits sociaux to ayembeli mwasi na ye akoki pe kokumisa mwasi ne ko sala beloge na mwasi na ye tout comme peut un musicien profane un musicien dit profane mais ayembi nzembo moko o ayembeli Seigneur Jésus-Christ to ayembeli le Dieu créateur et ko zala mabete. Question posée à Motuya, n'a pas ce que dimension et question posée. Merci. Partant en question, ce qui est un peu c'est mal monté et que brouiller dans mito abatou. Le robot bungi ça va te voilà, c'est vraiment ça. Et là quoi question dans la loba ezabo batou ba ça la musique. Ba ça identifier. OK. Et là quoi les question en quoi? Pas ça la musique chrétienne ça identifier. Et puis la question même que y a sous question pour répondre à ngai moko pour nani mutos aponi ko sa musique chrétienne azana tina o ya poni ko sa musique chrétienne objectif na ezali et puis on pense à la musique profane asa la ngoka na bulu yeke bo tende to robaka na lingala donc aibi tina na sa musique wana pourquoi poni musique wana maintenant tant mutaponi chaque domaine hein oyo yazali ko intervenir faut ko ba ke ezana ba norme oyo ezo tambusa ngambo yazali so ça na domaine chrétien to na monde ya ba chrétien faut que que ça na ba norme or ba norme to be ba norme moko chrétienne o eza reposer sur le banzambe za na kati ya bible et ba norme nezo permettre ye aza na conception musicale oyo ezo mana volonté nzambete oyo fingi sans nzambete oyo ko changer couleur évangile te ozo ko mona ngwana donc azo sa musique na ye mais aza na monde wana eza na ba norme nango etambolaka d'autant oza kuna en tant que musicien so oza chrétien il faut tout ça ba norme wana alors so lobi ke soki ayembeli mwasi na ye est-ce que eza malamu to mabe te oui nakopesa réponse moko facile eza malamu eza mabe te kasi ayembeli mwasi na ye ndenge nini tu vois soki chrétien zoloba na soki païen zoloba okoyeba oka na langage la façon de parler et ndenge ayembeli mwasi na ye na ndenge moto mokili azoyembela mwasi na ye omona kaka différence ezali napesa exemple ya moke to wana ya na biso ya pepe kibala soki akozwa occasion ya kolanda émission oyo je pense bien akoboya makambo azoloba te aye na nzembo moko ayembaka kala bimisaka mpe ngai nazali mama ya bana na yo bimisaka mpe ngai yo nazali molongani na yo. Ah, il y a Pépé, c'est un grand musicien chrétien. Otoyebi. Mais au moins que thème il y a nzemonae. Les gens qui témoignent qu'on sa conseil. C'est ce qu'on a couplé. Azotali ça comment biso ba chrétien tant on voit qui maman ya bana ebandeli. Bien qui est chéri, bana ko lula mingi.
mais tant on commis kaka bambule comme kopusa na bo oyebi même pas comment kotamboana na mama bana o libanda oyebi pas mon pepe ndenge yo pe obali ozwaka mon pepe ozomona contexte wana c'est un contexte moral mais ça touche aussi la spiritualité parce que liko ba ke so yibatu baza na attente ya bien surtout na kati ya couple ça permet à ce que même les bons de la ko pas nani pas ya nzambe mais ce qui mutu tozui bon je ne veux pas tellement ko tombo la musique ya ngambo wana mais toyebi ba thème nini da ka exploiter beaucoup plus dans domaine ya musique wana misusu kutu papa okoyoka ngo te yo na bana yo immoralité plus au sentir vraiment que une musique impudique quand on dit impudique vraiment dans le vrai sens du mot pudeur ezate na kati ya maloba c'est pratiquement ba bêtise et biso to ba africain quelque part moral na biso africain et ils ont encadré dans ndenge na yango. Vous voyez un peu cela. C'est juste pour dire que langage chrétien et banaka ata na kati ya musique ata yembeli nature parce que nature ozali zambenda akeli yango ndenga koyembela nature omona ke suka nango za pour glorifier nani zambe eza pour mokilité mais tant mokili muta mokili zoyembela nature omona ke fin na yango eza beaucoup plus c'est pour na ba plaisir ya batou eza pour na ba sentiment humain omona place nzamba ko se retrouver ata mokete akoyembela nature makoyembela mokili na ete derrière yango mais biso ata na suna yembeli likolo mapata oza kitoko na moni comment ba couleur et consort je vais toujours finir par dire que oya qui est là en tout cas azali ingénieur ya solo ozomona donc je fais toujours allusion à gloire en Zambé un peu ça je ne sais pas si on a touché vraiment fond ya question na yo mais au moins réponse ya moi. Merci ndeko na biso José Nzita ayemba nzembo moko alobi mapata yo telemisa likolo namona nzete kosimba ngo te nayoka mo ba spéculation balobi ya inspiration esilié akomo yembela babiloko ya mokili ola yembela mokeli yo salama ina kuna ngonzambe o tout ça babiloko mo ndengo wana quelque part pe au outil ko lobali kambo ya frère Pepe Kibala awa la couple Kibala je me souviens ayemba pe nzembo moko toujours na sens ya bolingo c'est que azalaka nango inspiration mingi côté wana ayemba nzembo moko alobi libala na yo etikala sena miso kasi na motema esila kokufa bolingo esila etikala sena masolo lelo zongana ebandeli tango yo lingaka moninga quelque part c'est comme si il ne parlait pas de l'évangile mais il donne conseil quelque part par rapport à la Bible mais base nango tozomona alobeli ne mingi pena kombo ya nzambe penda te et comme nzambe ezali malobeli o mingi te mingi on dirait ezali kambo ya couple moi si na mobali tu vois siko soki esali que païen asali album chrétien l'album na ye ayembeli rien que nzambe quoi que yebiye muto bakisi oyebiye akata suki nesoki ndenge nini apasaka tana ye na bakwiti na banini mais quand même asali album moko to chanson moko o yazo glorifier nzambe. Oui, c'est une bonne question. Balobi boy batu na batu ba na langage na bango na monde basali et puis ba na ba motivation na bango un païen tango ça la musique na ye et donc ali bosso a servir maître na ye hein avant le banon satana maître nezali yemoko d'abord hein maître a païsa d'abord yemoko il se voit lui-même c'est ainsi qu'il se cherche un appui auprès de son maître invisible qui est le diable donc on est bibi que batu mingi ba dans la musique na biso ya to benga mokili on les a comme bomba te ba simba ba kisi en tout cas ça comme yebani partout baza plus donc la carte de magie et puis na makambo belé bikila kila mais je prends seulement cet élément là ceux qui muto za carte bikila kila au maître nezali satan et c'est comme voler ni sauter là ko finga te et à quand muta choisir siko asali nzembo zo komisa nzambe et ça paradoxe wana olingo ko sabatu to olingi soit hein soit au bomuli motema soit ozana kana yo mais dis-moi nzembo zo komisa nzambe mutu ako juger yé na intention na tout ezali nzambe eza bisote non biso batute puisque même païen na nzamba yebiye nzembo na ye ekoyokama so ezo komisa nzambe pourquoi pas je na koyemba yango pour inspiration eza euti pas satanate
mais biso ne peut-être biso ba créer tous à la honnêteté malo ba ko na clairement nazo bango liboso ya écran honnêteté ma paye ba lo ba place sur ces inspiration bango zali na va raisonner fort et réfléchir na mona likambo ko inspirer ngai mais biso ba créer to ko c'est là toujours Saint-Esprit et ça tout le raisonnement on va y réfléchir otali likolo tel na nzambe c'est le raisonnement na autre mélodie et comme chanson mingi tout c'est Saint-Esprit so il y a que Saint-Esprit moto après ça rabiso ba inspiration mingi bete kamarate puisque Saint-Esprit a pèse inspiration pour que yo o sungana yango ba na nzambe ozomona yango et c'est pour dire que nzembo mo pagano ayembi so ayembeli nzambe et ça na ngoma bete mais yango ko flouer bisoté ko aveugler bisoté ce qui a za na kati ya musique na mokili et que a changer na été tout tike kana kana e to yeba kana ngabwana asa bisoté ndeko kapende de lecture ni nozo sala na ba jumelage o ekomi ko salama omoni quelques musiciens chrétiens quelques musiciens mondains ba sangani ba yembinze momo ensemble au fait tous à la sérieux tous à sérieux moi je peux pas être d'accord avec ça moi les chrétiens les ba comme complaisant bazo banga ba critiquer oh Jésus balingaka été la Michée la Bible on peut voir ça balingaka bango te Jérémie tout ba on na mabanga soza mwana nzambe il faut tikala na intégrité na yo faut dans l'intègre c'est-à-dire eloko eza yo teza yo non na domaine la musique biso toza pour na gloire à Seigneur on va pour na gloire à Moki en tout cas pratiquement on n'a pas quelque chose de commun na bango na batwana to ko respecter bon musaba osala on veut respecter biso na musaba to sala mais to sanga pour pourquoi pas alors ba chrétien ba ko sanga na musulman ba yemba nzembo ya ki arabe toni ou bien pourquoi pas ba chrétien ba ko sanga na musulman ça va qui prier ensemble c'est parce que ba to ba dans ba doctrine na bango donc et ba doctrine ya li conception philosophique aux autres de même monde bango ba do vivre na ba norme nango to ko sanga na te et ba complaisance ata za ndeko na ngai ndaku moko to ko sanga na te to sanga nde ya sa musana ngapi na sa musana ngai azene mina ngai te mais to sa musala moko te ozomona donc tous à la complaisante na manzambe musique to bi na vision que musique est d'origine divine parce que nzambe est d'origine divine je m'excuse un peu nzambe nde a créé son a sali son et puis surtout ko exploiter son mais na ba destinée aux différentes biso la destinée à gloire à Seigneur bango pour na komisa la bango moko d'abord et puis ko se pesa mokili ko se pesa pratiquement nzoto nde muto zo trouver gloire na sima ko se pesa nzoto za diable ils en embêté seulement pour mon conséquence si ko voilà conséquence il va fusionnement il va complaisance papa na ngai est-ce que le musique na kati église ça musique ezate muto ko sa yote musique ezate ba lobaka musique chrétienne wana bo eza lokuta. Ça je le dis, nous contribuer ngai to ça na débat. Ndeko kapende ce que ko expliquer biso. Eloko nini oyo yo o sosolaka. Lokola musique na ba église ya lelo. Ozo reprocher yango na nini. Tozo mona église nyonso to koma ko sala effort, to zalama instrument électrique. Oui, zo ganga makasi to docha ba bafle libanda ba voisin ba yoka ndenge ba musicien na biso bazo yemba ndenge tozo teya alobi a église wana ndula on sakala te mais tango yo lobi tozo kosa na ba église na biso ce n'est pas la musique mais kana ko expliciter maloba na yo musique na kati ya église ya lelo yo zo trouver on ndenge non papa c'est du fiasco nazala sincère lobi que musique oya pour la gloire en Zambé et le moi nango na kati église to comment ko beta musique ya mokili pourquoi dans la Bible parce que d'abord musique na kati église dans l'histoire na ye to biton ba catholique ba yakawa to biton ba protestant ba ye na ba missionnaire comment ba évoluer dans la musique et seule chose je sais c'est que musique avec ba église ils là na ba chorale musique na église ezali na ba chorale et puis ba chorale toyebi ndenge banayi koyemba esengo ezalaka na kati ya ba église
bato bazobinela nzambe esengo ezalaka omona korala bamama korala bapapa korala bajeune bayina baforme ya musique banda kobeta oyo ezalaka soki oyoki musique wana oyoki musique ezobeta na bar c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Musique ezobeta na bar ozomona aopesa connotation mosusu et puis musique ezobeta na église oyebi kodistingue yango ezala na bachoral te zoyena bato baneko basala bamusique moko individuelle, comme par exemple tozana baya na biso baya Deningonde, tozana baya Matou Samuel et bato nyonso toyebi oyo nzambe atombolaka na musique. En tout cas à l'époque même baya na biso ya Mombaya que son âme repose en paix, basala musique moko ezalaka tout à fait différente na musique otozo kalilo na kati église. Qu'est-ce que je vais reprocher là, papa? Dans l'histoire de la musique, le premier orchestre, si je ne veux pas dire ça avec une nette précision, mais le premier groupe d'orchestre, c'est notamment l'église, c'est Penguisi église. Et là, l'orchestre, nous avons Vox Dei, par exemple. Avec l'orchestre, il y a Papa Ngwanda, dans l'église Amor Dei. Voilà. Vox Dei, tout ça, Gel à l'époque, groupe évangélique de louanges, ça sur les pas, les Sarma, il y en avait beaucoup, Apocalypse à un moment. Mais dans cette période, je pense que Moutou, il y a Banda, Makambouanga, musique en Wana. J'ai l'orchestre dans cette église, c'est qui, sur la bossanité, il y a catholique, Paul Balenza. Voilà, on a Balenza. On est dans la musique, on a formé dans le et ça va permettre de porter fond pour que l'infiltration de la musique païenne et côté l'église tito comme on a le au bas jeune le ba kuti musique on ba kanisi que ça lande bon té et ça na début nango musique ngo za kini au début tu ebi que musique ya seben au to benga kumbela orchestre no beta ngo mukili a za mi balete et bandana na zaiko langa avec frappe ya Mary Jo. Voilà. Hein? Donc, on a équipe que c'est ben quand on drum on bête na rakata kata bis. Hein? Donc, vous voyez un peu ça, feeling des obéta. Donc, je voulais juste te dire que Zaiko est la musique wana a bête binisi mokili. Bana nzambe batali mokili, baluli mokili. Bazu ba style wana ba na église. Et na zo période dans la bana mike. Na histoire ma musique to landa bango sima et orchestre ne beta le quoi ça comme ça to jibat na so robinisa biso. Tu vois un peu cela. Les modèles étaient païens. To constater. Tout ça la semblante, les modèles étaient païens. Tout le système y a tala pour l'église. Ça m'étonne que éthiquement et puis basel ensemble bazoko kolobela ba ko temela yango te. Le premier atala ko zalaka bi. Sina saiko. Babinzembu ya oh tanga zo waka atala ku. Atala Mama, c'est voilà. Au moins sous c'était le monde. Tant que vous avez on a biso ya orchestre et c'est quand de communisme tout à outa. Na Congo et Kimingai bon voilà. Les moissonneurs. Tant que ba yé ba biminelo caché ni les moissonneurs bimana. So za onye musique ati. Ah ba image ezali. Tout s'est trompé aux moments. C'est-à-dire que les modèles de la musique d'aujourd'hui à l'église, il y a des modèles païens. Toko sana bisoté, tout ça l'assemblage, il faut apagano. To tricher bango. Et étiquette na l'église. Et puis ça nga subas mes aspirer le Saint-Esprit. Mais surtout les musiciens sont allés na émission, allés na télévision, quoi biso seulement que j'ai été inspiré par Dieu. C'est le Saint-Esprit. Na qui ne musique atende, on a un peu ce exemple concret. Tous la musique ya sœur na biso aemba pas sola lola kumama hein voilà oui bien oui soit introduction musique wana et betara ah et ça lokola nzemba papa wemba oyo ya kila mogroso voilà voilà oui on se comprend mais na souke comme ni pasola nini lola est-ce que je même type de musique papa na ngai na ebite so nzamba na sentimentaliste oyo kanyo so ndenge bato bakroyaka non ceux qui mutamoki la bi ko apprécier musique a plus forte raison nzambe papa totika kocha bosoto na kati église de musique surtout ça ba musicien ndeto ba musicien chrétien parce que tozo ko louer gloire nzambe na biso
tout le inspiration na biso et outa na makomi en Nzambe Nzamba azali riche na nyonso et puis akopesa biso oyo ezali son oyo esengeli Nzamba akopesa biso son oyo esengeli po tobetela musique ya gloire na ye bakorale wana pourquoi ekufa na baeglise bon quand même lelo na sepeli mpo nazala un peu trop strict toza na bamusique oyo tobenga bagroupe d'adoration ebotema baeglise ekami style ale moloto voilà Nzamba apambola esika azali bon esakufa na ye que son nombre repose en paix amen ndeko na ngai eye quand même kopale kopesa mo équilibre et kopesa mo équilibre sinon te musique na église eza te omoni pasteur oyo bakenga naza na nguya mais yoka musique na ye donc ntango frère azobuka loketu miso na basala nzambe mosu na omona église aobeta loketu ata même ndeko na nyoka longo na cité kombo na ye parce que aza musicien aza star ayebani grand danseur ata loketu nezala ebongo te ata ngeleka banda kolinga loketu te mais biso na africain toyebi ke danse loketu est lié à la sexualité na bosani yango et ce n'est pas à critiquer, c'est comme ça la culture. Tant que cette partie, il y a ange, celui qui est lié à la sexualité. Mais dans quatre églises, na cher, le pasteur a 4 appels, la tiepeli puta. Negoto saganani. To saganani. To tika buzoba. Musique chrétienne ezali. Musique païenne ezali. Mais musique qui est malio dans quatre églises, il y a musique du type païen. Voilà. Ndeko Kapende. Nalandi yo na bokebi olobi lelo na kati ya l'église na biso tozu mokili ndenge ndeko Patrice ayemba ki alobi j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Or style oyo yo oye kokuta bonzambe na kati nango eza ba groupe d'adoration du genre Gaël ya ndeko Alain Moloto sikoyo soki tolobi opesa conseil na bandeko ba pasteur par rapport à la musique na kati ya église conseil ni no ko pesa ba tous les amours papa d'ailleurs nazonga mo kesi mapo pesi likambo ya ndeko Patrice mais ndeko Patrice abo ki biso wapi ata wera kosa na seben commando et puis la mission va tout nakae ndeko bi wana seben te sui sebene c'est des blagues. Des blagues de côté dans la église. Y a-t-il la différence entre Seben et Seben? Mbaranga libosono kande mona Seben. Donc frère Patrice watia ki batu malamu biso sto linginde ko wana tilona lingaka parce que c'est ndeko na franchise. Ana franchise vraiment maloba na yebi ko loba côté ya ko loba mabe si kezali. Mais kasi sozo obi ko loba na batu mabe yo pe foko ba kondima mabe. Hein? C'est la musique du type païen. Oh, yemo ko exploiter tina suka. Ouais, sengeli ndeko, azwa conscience. Yo na sens ya critique ya mabete. Peut-être cause la tous la capé emporter. Amoni bandeko abete ki ngape na zui. Peut-être na zui ki tambo so les mingi te. Mais lelo so ki évangéliste capé na zo koloba na population chrétienne na peuple de Dieu et qui yo posant na katso ko yo ki yango. Zo ta ko réfléchir. Vous kaka te critiquer parce que moni qui est touché yote. Le frère a comme les sommabe. Ce qui n'a bien zonga na motuno pesinga. Pardon Deko, c'est que pour éviter que l'ongola qui païen na kati ya église, il faut totika sebe na église, totika batala. Na d'accord, nga mona beta sebe. So guitare ela ki ngo ga na beta la sebe. Mais sous na critiquer on point. Sous nga momoni ke on a beta ki on a beta ki saki malamuté. Ezai malamuté parce que nga ba bisenga ite. Mais tant suko na kuna maloba nzambe. Tant na moti na ote ya bato. Esengela nga na me mabato. Mais aux alliés spirituels, il faut aux alliés charnels. Qu'est-ce qui est charnel? Et l'eau est trop sensuel. Hein, la sensualité, l'eau est touché mingi. On est sœur, avec la musique, pas avec la moto, sans pourtant quand même contenir la musique. On a 4 églises. Malobagout, il y a Nzembo. On est un peu rabattu pratiquement dans la sensualité. Et nous connaissons Amabé. C'est le contenu de la musique, les chansons chrétiennes dont il s'agit, ou les chansons morales dont il s'agit. Parce qu'on a des qui motu ya mingi. La vérité que pour la musique pour en venir sans autre, les amabé. La lobby en côté. Hein? Mais la lobby que musique autour de la quatre églises. Elle est du type païen. Si on dit mi en haut, tout à la sincère alors. Si tu es bien en église, tout à la sincère qui est du type
païen parce que histoire ezoko kolakisa biso sike bandi nde na beti ya lisolo ke seben ebai na zaiko soki biso tokoti seben na kati ya église tondimake tolandi nani tokopie zaiko tokopie zaiko ozomona yango là je suis clair si tolobi ke tokopie zaiko te donc c'est que tolongola en église siko conseil nini okopesa bapasteur bapasteur oyo baza koencadre bamusicien bapasteur oyo baza koencadre bamusicien conseil bapasteur bandima tozonga na chorale baorchestre ekufa na baeglise batikama baorchestre wana balonga bastyle wana bakumbela tozonga style na biso akala oyo bato moke banolobake bamusike biso lemba voilà mais ozomona te ke bachrétien tokóma na problème parce que na bafeti tozanelo bakobina te soki toke feti na biso bachrétien c'est que fo tozwa musique ya mokili mpo tobina mpo tozwi mpe bamusicien na biso oyo ere moko mwa sebe maboko likolo tobini mpe bonzambe totoki neti bandeko na biso ya le moissonnaire iye ngana yembeli masi bamama na yesu yaka tobini na moniama oki mpenza sebene wana songe wana mpenza tonoloba anyati mpenza milangi tobini mpe totoki est ce que eza mabe en quoi eza lisumu nalobi likambo lisumu te nalobi likambo toza d'abord sincère ozo comprendre sincérité ensuite toi sincérité toi tokwena lisumu surtout toi sincérité tokwena lisumu sincérité elle d'abord na nini tolonga balangage tokosaka bato c'est tout parce que nous tous nous sommes là dedans en tant que musicien pour trouver dans l'église tokosaka inspiration te panzambe te lokuta est-ce que j'ai que ba fond en musique et outil nango na mokili et puis d'abord est-ce que bike nga nazo ko la guitare na bano qui n'est pas Daniel oyo azalaka tokolanda Daniel Biaga mbote Daniel Biaga parmi les grands na guitare voilà ndeko na ngai penza Daniel ya yo yango bana ko kutana kuna ba musicien belé ya ba groupe chrétien et puis kuna na ba groupe na ba musicien tona okutana tona kokene ko apprendre ba biloko asika omona ceux qui wenge bimisi biloko a danger déjà mettre ça betaki yango est-ce que toyo mo tozui yango mais yepé Daniel to banaki na église abandaki kobeta na église avant que na zaiko asali choix na ye okava responsable na choix na ye kasi biso bana nzambe to tshena mabondeli soki aza libunga nzamba sunga si motema ne sika zela zonga na église puisque bandai kuna donc voilà un peu ça nalobi que toujours bloka mokili so eza do dolim ta bimisi mikolo na sebe to ki to zui yango tant akota na ok jazz na zo ba subition to kongo kende ko ekola ba kento wana ba kento ok jazz tant akotaka na zaiko to mo kende kuna et puis pratiquement biso to zaki ba guitariste ya ba groupe na église et to ko ekola mo to ki obeta ngwapi na église alors il ko ba source d'inspiration chez Arabi et ça na mokili siko soki yango za na mokili tout béton n'a pas fait. Ah, peut-être parce que fait un encadrement social. Ça ne dérange personne. On se comprend, hein? Mais si il y a une église, on a beau y avoir un pasteur, on va se baigner sur une église. Et bien, on a pas fait, on a festivité, un cadre populaire. Et là, il n'y a pas de problème. Mais dans l'église, il est que tu joues au Patrice Alobaka, le frère Patrice, que tu joues mon kili, tu es dans l'église. Mais si tu es dans l'église, le lieu sacré en Zambie, c'est que gloire na et kabula makate. Basangisa rapé en côté. Totika seben église. Évangéliste capable de remis presque na suka. Na lingina simba sikoyo olobeli sur seben. Musique yo sepeli nango eza beaucoup plus style ya ba groupe d'adoration. Eza bien. Sikoyo ceux qui tozui style lelo il y a rap, hein? Rap écoute la musique ensemble. Ok, ben rap, pendant des oiseaux rapper, mais na kati ya rap na ye, c'est la parole de Dieu. Ça pour exploiter, bah verset biblique, évangile, tout ça. Tozui style net ya ba ndeko na biso makoma, hein? Ba makoma, Nathalie makoma, ndeko ani pengani, mbote na bino ngoyo, ceux qui bozo landa émission, okoki ko juger yango ndenge nini na musique ndenge yo lobi beaucoup plus ozondima style ya ndeko na biso ale moloto bongo groupe ya ba style ya ba makoma ba rap ba reggae à fond na kati ya musique frère nabi ke ba musique to iba source na mbonyo so eyebani hein tozui neti musique ya makoma to bandeko bayaka beta musique mo ya makasi ya ko bouger na kati okuta ba rock beta maka ba style belé beta na kati ko ndeko na ngai
bazana langage moko na landa bango mina bémission langage bango zalaka nzamba atala motema atalaka nzoto te. Vous comprenez un peu cela? Bah quand même na style na bango. OK. Ba look na bango, ba coiffure, tout ça. OK. Ndeko. Et ce moment motema bimi libanda qui poser acte. Non non, il travaille à la carte nzoto. Nzoto. Faut nzoto est manifester désir à motema. Les œuvres ya motema to bango partir nzoto. Mais ndeko. Ezalaka semence et infiltration dans cette église parce que musique kobo son ateli elle moyen où il y a transmission message les plus efficaces. Moyen les plus efficaces musique a kopé ça okufa kopé so esengo akoko ki so mawa. C'est ça la musique. Mais bande ko na musique na bango est-ce que il y a conséquences na tala habillement ba chrétien lelo kala tobe ko mona ke ezana ba impact kala tobe ko distinguer un chrétien et un païen. Maintenant les lois chrétiens de bakomi c'est à partir bani c'est à partir bande ko non ils ont joué un rôle négatif à l'église ozomona tout le belango clairement l'église est qui infiltré bandakala mais ba pasteur oyo ba qui trop sensuel batikana ba sensualité na bango ba boy kozala na rigueur et le banzambe pour na ko redresser bato musique est un moyen de communication très efficace. Ils ont fait ça message sur Sengeli. Tu vois la musique par exemple rock and roll, webi musique on est diabolique et satanique. Donc je vais juste dire que pour la bande comme je suis désolé dans la musique ba beta mingi et la musique est pendu ça bato. Et changer même ba comportement ya ba Christ. Donc bato na kati ya pagano. Et les autres hommes on tala ba clip aller. Qu'est-ce qu'il y a de Jésus dedans? Abonné en cité puisque pourtant peut-être les amis l'été. Si nous avons permettre que tout ça va mission toujours na pour le mindoule na le papa mais que musique en zabé musique nous angatina non inspiration originale les originales on a adapté est-ce que Zamba pauvre pour que inspirer qui saute ata musique en mosaïque on dit ça va mais l'inspiration on a que oza ni ya zaiko qui on a wengi okutia ngote puisque lui na mokili même atonki baliki biso na peso histoire moi moké dans vivre la musique ya beta ba style na OK mais musique profane mais tant zaiko au moins que style zaiko na vivre il est différent ba cacher que c'est mais où j'ai inspiration est place est-ce que biso ba chrétien pourquoi tu as l'inspiration du type chrétien on va pas sans aller mais est-ce que tu as constaté que non voilà musique na biso Saint-Esprit tu as on peut s'exprimer plus tard c'est là où j'ai dit papa musique tout ta musique na ba inspiration à biso moko et puis l'inspiration j'espère bien que comme tu as musicien l'art est dans le sang et yaka voilà merci Ndeko Cessus Kapende. Je rappelle que Oza est évangéliste Moté Yaliloba. Merci pour Ondimaki koyamba biso na ndako na yo lelo to sepeli na biyano oyo pesi biso eza na bandi émission ya sukate tokati émission oyo émission esilité mais tokati yango po eza likambo ya ngonga prochainement tokoya to continuer sur la musique pour makamba kolobela eza ebele mais ce qui te ko pesa yo liloba ya sukate parce que olingi okufa posana na bomoy tozana posa na yonko la zobatela mais liloba ya suka par rapport à émission oyo liloba suka d'abord nazo pesa yo merci on demai ko inviter ngai na émission na yo sali effort ya ko lukangai de façon que tout transmettre le message aux Tozanango, le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu, Ezali, le Banzambe, Ezala Makasi Mingi. Que la loi est dure, mais c'est la loi. On a plus forte raison le Banzambe. Eza Makasi Mingi. Peut-être beaucoup de supportants à mon côté, mais bon, je attends encore réfléchir. Et avec l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de Sikana Nazali. Et vous voyez que Kosel Nzambe, Eza copie collée. Et puis, Eza la mensonge. Mais tant que tu dis que tu es en Zambie, que tu es mensonge, tu tiens à Kati, et ça peut être en Zambie le communauté. Mais surtout l'église a changé. Tu as changé de musique en Kati. D'autant plus que type de musique où tu es en Kati église. Et vous avez la musique d'inspiration païenne, bon, il y a un comportement, il y a des musiciens. Ils ont toujours un comportement de type païen. Baboudaka, presque babongo na kamingité.
maté ya balinga koyoka ngo te balika kambongo et il y a beaucoup de choses au ba reprocher na ba musicien na biso et normal pourquoi parce que bango ba copier na ba musique à mokili ozomona tout le monde que la boko nyonso pe ekozala effacer donc et au moins que église na biso e comment leto baka assaini et puis nzambo alola akozwa nkumu makati ya église na biso moto sentir que musique na biso e comme musique moko spirituelle et puis musique spirituelle elle a la musique moko ya ka monnayable te et monnayable te et puis c'est vraiment une musique qui ne touche pas beaucoup plus la chair au monde que c'est l'esprit à ton rythme ça ma musique spirituelle azala na ba retentissement moko spirituel aux en idée hein donc maman loba peut-être ça peut aussi constituer tout un sujet de développer les sources pour expliquer c'est quoi la musique spirituelle donc voilà un peu na zopesa basala nzambe nyoso mbote na lingi bino mingi bosala nzambe bozani langa nzambe ngai tende na mama bino donc c'est Christ lui-même le chef d'église nde anomenga na yo poto sala nzambe nga leki na média dans suyo oleka na média te supporter nga place au monde que na comité par rapport à attendement na yo mais ce qui est la vérité ndima yango hein et ko sunga yo pour toi on a besoin que l'église biso est la modèle non pas tout dans la confusion avec le monde et puis tout le monde la mensonge na kati na biso na mensonge nzamba zo kumu na pamboli va passer na nzambe nyonso na pamboli le pasteur docteur René Chibula sika zwami na libota na yemo nzambe a pambola na pamboli bana nkembo na pamboli ya pepe et puis bandeko nyonso to sala ba musique mingi ba ebingai na pambola na kombo ya Jésus-Christ voilà. Merci ndeko Kapende ngai pe na pesi mbote na ndeko Franchard Dengo elongo na sœur Fleurette Manzenza ba ndeko na yo na couple Pepe Kibala prochainement na koluka bango frère Juju na koluka bango pe prochainement en tout cas merci pour na disponibilité na yo bien-aimé évangéliste Kapende Sessus. Très chers fidèles internautes, Bouti Kolanda Bongo, ndeko biso évangéliste Sessus Kapende na émission Kitoko Oyo toza ko lobela sur la musique chrétienne. Lelo to simba qui différence entre musique chrétienne et musique profane. Mbalasima to koko balisusu na kolobela na oyo etali musique. Pour na lelo to sukisi awa na pesi merci mingi na bandlandi nyonso ya Alta TV Canada. Wana nazomona mama na ngai, mama ya bana ebele na mesani ko benga ye, mama ya bana ebele, mama Monica Chibula et pa yozali ya yo yango yo nzambe ya pambola yo mama e pa yozali elongo na Bachibula nyonso na mboka Canada na bosanité révérend pasteur Boni Chimpuki wana papa na ngai mon père yango yo na pesi pe mbote mingi na dirigeant na biso ya bana nkembo ya Pascal papa Pascal et pas aux alimbo tebele pourquoi pas papa nabiso Kabangu Gilles Kabangu na mboka Canada la pesi mbote tebele et longo la bande ko nyonso bazuli bakuya kola na ngai na bosanité mama ya bana na ngai Marie Lolea Nkwa et pas yozali ya yo yango yo tika nzambe a pambola bino to monani bala sima na komona Yesu bye bye. Alta TV Canada, voir c'est savoir.